Losako, mbote bandeko, jambo yenu, habari gani, mbote na beno, nyoe nwao, boye malamu na chaîne na bino tolobela bolingo na bino. Ah, bolingo. Aya, lelo tolobela nini? Lelo titre eza balingaka mutu ndenge nini? Eloko bolingo. Ah! Nakansata nzembo eza ya lwambo. Eloko yo bolingo mama koyeba te. Nani okotia na motema nani motema ekobwaka o. Eloko yo bolingo nzoka pasi o. Oh. Wana zaika pona chabino na ambiance. Ah, bolingo balinga mutu ndenge nini? Na ba video toleka na lobaki yango deja. Avant linga mutu milinga na yo moko. Oui, poso yo ebi ndenge ya komipesa bolingo, ya komizwa soin na yo, oyeba pe kozwa soin ya muninga mususu. So ebi ke mutu fa sokola, so oza na muninga azo sokola to efse non poza bien il faut sokola. So yo omipesa soin na biloko olia, so oza na muningo alala kanza oloba non. Il faut liaka. Olia ipesa bien na nzoto. So ki yo pesa nzoto no soin na niveau intellectuel eko kenda ba cours, moi ba formation, okuta na mutu moya sala na ngote osa nini. Oko initier ka ate moni faut ça ma formation. To pe oza mutu ba physique okenda ba gym, okuta na mutu opese pe goût ya gym. Moni c'est ça kolinga mutu. Yo mo dejo ebi ko milinga, oyebi ko mipesa bilei ya nzoto ya musuni pe ya molimo. Do ozolesa ba parti nyonso nzoto na ozolesa nzoto, ozolesa cerveau, ozolesa motema, donc ozolesa partout quoi. Soki yo dejo za bongo, osunga pe muninga pako mabongo. Ya ona baki milinga na yo moko, poso oyebi ba besoin o mutu être humain nyonso aza nango besoin, oza pe capable ya opesa pe muninga la même chose. Ozomona yango mutu ofo ayeba na kolinga ye moko ndako ya koyeba olinga baninga. Ozomona donc mutu siko balingaki penza ndenge nini? Ya liboso nanu mutu fo linga ndenge okuti kolongola te kobakisa te. Place openda funa beta sete totika kosimbelaka nzambe bik rouge. Par exemple, okutana mwasi mo sepeli nae na peska exemple aza mwindu bois noir mwa kitoko, me yo temol ngano basi ya pembe, me osepeli peka na mwasi ya mwindu wana po azana mwa kelke ba critère po lingaka na mwasi okutana sko epa na ye me yaza mwindu. Papa, ko forcer te ake chacho ko pa ko mapembe po yo baguno eza basi ya pembe. Wana eza kwa osimbeli nzambe bik rouge. O nzambe a master na episode to simbele bik rouge te. Po yenda kela biloko anyonso. To simbele jamais bik rouge. Ekela mwana akela ke na ten wana ye moko editina. Donc to ana droit te yo ke simbela nzambe bik rouge bando corriger ke non. Ye falaza pembe. Non. Toko koja nzambe te to tika bizalela osimbela nzambe bik rouge. Surtout biso na mboka na biso to simbela nzambe ba bik rouge osakana te. Ti to chaba choko na to simbela nzambe bik rouge. To tika biloko. Biloko ya mike biso to sala na mboka na biso. Yango lelo to za na problème, yango lelo to za na pasi. Po to désobéissance nzambe na niveau ya osakana te. Po to tchaka na biso kate na biloko na mike. Po na po na communauté na biso toni kolandaka ba video ya ba futilité. Ok, makambo minene ezali na biloko ya mike wana ka yozomona mike yozomona olote et memela so pe ba problème.
Kosimbela nzambe niveau bic rouge à bongo kiyo kelaki mwindu eza bien te fali acha choko kwa mapembe eza grave. Kande na bai na sala les 10 commandements na sina sali commandement liboso yo so na yo kaki yango te kende oyo kango ezaka na chaîne nanga awa au mona ka place na komi les 10 commandements ya nzambe na chaki na ka commandement liboso bon na moni bato bazo s'intéresser mingi penza te mais na obakisa kaka na obakisa su deuxième ti na 10e na expliquer selon ndenga na comprenango de l'emse ko sunga opi. Donc totika kosimbela nzambe bic rouge d'autres simbela nzambe bic rouge makasi. Olingi na mutu ndenge azali kaka ndenge azali wana na caractère ni wana kaka linga eka bon po yo lingi mutu linga na nyonso. Babi olingi soso linga peut soso na makina ye yusko bandulu bate makina lingi te non fo lingi na makina ye do olingi mutu na bizale na mabe wana linga kaka. Biso ne makamsu to comprendre ngo te nzambe aza maele donc ya ça na grand bouliste o lika biso to ile hôtel devant nzambe nzambe nenga sala mukili naye asala ke bato bakutana ka bato baza mwa différent o bakokoki ko se compléter. So na ko sabino mo bosala ka remarque ba couple mingi omona soit mubala za pembe malinga ka basi ya mwindu mwasi aza pembe malinga ka mibala ya mwindu pona nini nzambe mtasala bongo po epesa équilibre. Po epesa équilibre omona su na couple mususu mwasi aloba mingi mubala aloba te bokasi nzambe azazoba ta ebike mwasi aloba mingi so avanda mubala aloba te mwako aloba ne ko se doser mubala pe aloba mingi te wana kinye na ye wana pe e se doser a mwako aloba mwa ndambo mwasi ana pa bando diminuer mwako aloba. Donc nzambe sala tuka acha équilibre so na kosi komana commentaire que kosi la plupart ya ba couple otomona kaka soit mwasi aloba mingi mubali aloba te soit mubali aloba mingi mwasi aloba te soit mubali aza kanda mingi mwasi aza esengo mingi. Donc ezaka bilo mwa bongo po elakisa munene nzambe ayebaki kosala bongo po acha équilibre yango fo ndima mutu kaka ndenge azali wana. Ya loba mingi yo loba na ote ndima eka na loba ne wana lemso usunga yo obandolo ba pe mwa mingi mais ya rodoze kaka yo po kosunga e koloba ne diminuer. Donc yango na bible linga mutu ndenge azali koringo changer te po nzambe mtakela e bongo atindio na nzela na ina tina atindio na nzela na ina tina. Ponde toza a mutu mtaza na mission ba rencontre nyonso tosalaka ezaka na tina kokansate ke rencontre mo oyo osala na mokili eza par hasard ba rencontre par hasard ezala te tolobaka mama nyonso na mokili par hasard ezala nango te nyonso ese komama. So okutana na mutu boye po mutu mosusu okutana na vie na yo mpo na tambola ye te po asalaka mwa ngonga mo moke na vie na yo tokoloba lokwa vie ya moto eza lokwa livre bato mosusu bazalaka na chapitre mo boye puis bakei na bango mutu mosusu aza na banda azali na chapitre 1 ti akomi na chapitre asuka na vie nao oke bamosusu basuka na nzela. Donc yango na bi rencontre nyonso ozala nango na mokili kokasa te ke eza au hasard biso tema tomona yango au hasard tokomprena te ke rencontre na comprendre objectif nango eza nini na vie nanga ezokoaporte nga neti nini so tozala na makanisi wana nde tozwa baleson ebele ya vie nde tokomprene ebele ke moto nzambe atindeki na vie nanga mpona eloko boye omona bato mosusu batindeli yo na vie peut-être ozala moto mo ozala no malili batindeli yo moto mo azala bacourage boye ofandi na moto wana yo mpo okomi courage apres moto wana abimi na vie na yo le rôle na ye ezalika mpo ya okomisa mwa courage nasi bocomprendre nde na olobe yango na bi so mutu balingaki ndeni balingaki kaka ndenge nzambe asala ye kolongola te kobakisa te po bato mosusu baza alingi yo me bokomi na ye akomi luka ochange akomi ono fo engeleki fo luka odiminuer to boye eleki fo luka osala boye non wana eza olingi mutu te
olingi parti wana kaka c'est que yo olingi ka parti wana par exemple olingi mwasi aza na etolo moko moke yo tellement lela batolo minene mais ye tellement azali mpe na bacritère ebele ya basi oyo olingaka osepeli ka pareil ntango okomi na ye okomi onofu tolo ya mwa monene mais est ce que ye aza nzambe ye aza nzambe po ake change tolo ni koma monene siko so olingi pigme yo oza mutombo dikembe oluka siko ya koma mulai moko na yo zoma teke eza impossible ya na bi ko changer mutu te kosimbela nzambe biko rouge te tika mutu naka ndenge azali linga ye kaka ndenge azali ko changer te kolongola te kobakisa te po yo pe en retour balingo pe bongo ka ndenge ozali po en tout cas bolimisa wana bapapa po makambo wana mingi bapapa mo basala yango olinga mwana batu okoma olukele bamindondo fotolo ezala boye ifo sime eza monene ye soki nzambe akeli ye na biloko wana minene te oketinda yake esala le mosusu ekememele maladi apres ntango obela maladi wana yo okime lisusu yango mama yo mpe ezala mayele mobali azotinda oke change ndenge nzambe akeli yo yango te akomisi eloko mosusu kosala yango te seke alingi yo te alingi ka baparti wana ya nzoto na yo po moko yo okokesala yango eke makambo eyindi esimbi te aobwakisa na ye yo toza mayele ko bamama bolimbisi nazwaki mo appel yango yo mama kondimaka te ofandi kaka boye mutu mo azo kotinda okechange koma boye sala boye zongisa boye seke alingi yo te alingi ka baparti wana azotinda obongisa wana yango ye akufelaka so mutu azoforce yo tolo nefo ya monene seke ye alingani ka tolo no yo mutu alingaka yo te mokolo yo okesala yango mpe makambo eyindi ozwi peut-être cancer ya sein aobwakisa yo alingani mutu mosusu omona yango na bai mutu linga mutu ndenge azali kolongola ye te kobakisa ye te kochange ye te linga ye kaka ndenge nzambe akela ye yango te eza plus important point nini sufa na bakisa awa makambo mpe ezalaka ke non yo olingi mutu nanu babali yo te yo oke komivandisa epa mobali mais sikoyo yo so oke mivandisa kuna bozosala makambo nyonso mwasi na mobali basalaka na libala siko posa obala yo sikoyo oya mpona nini posa obala yo ekoya mpona nini yo oso omonisa ye nyonso oyo azali na besoin découvrir epana asa découvrir na ye yo kasi azasu na courage ya obala mpo adécouvrir su nini asa découvrir na ye nyonso baposition nyonso opesa aobala yo su mpo adécouvrir neti nini baza mingi te oyo asa adécouvrir yo de A à Z aye obala yo baya mingi te mpo mobala yaka na curiosité na epoka baene na biso ezalaka mobali il faut sapato esila avant mwasi andima ye mpe mwasi na so andimi ye avant mona nzoto ne fo abala ye mobali ye mosusu amonaka kaka na swahili nde tobenga nsakafu kaka kwis kutu na namona te azolandela yo ti aye kofutela yango mbongo amona ta kwis na libala me yo siko nyonso si bamona bafilme nyonso si botuna siko aobala mpo bosala neti nini aobala mpo bosala neti nini bafilme nyonso si botuna baepisode nyonso si bosilisa filme kutu esila seri wana botuna ngo mibale esila aobala siko mpo bobanda seri mosusu bosala neti nini tozala mayele bamama batela nzoto nao papa na soki alingi yo aye kobala yo mpo biso babantu normalement ezalaki bongo mobali avamona nzoto no fo abala yo kwa oyebisanga teke makambo wana eseleka biso towana epoka makambo mosusu toza nde bilandalanda makambo wana eleka te soki na bato misusu balandela yango kati lelo
okensi na bandibu ba indien mambana eza kaka. Pourquoi biso te? Po biso to boya bokoko na biso. To landa bilanda. Na ke mingi ba lobo non wana eza époque na bango. Biso si to leka be époque wana. Biso mom to landa bilanda. Puso to conserva ka ba culture na biso. Ndeti mama ti lelo ezali. Ti lelo ezali. Po ba papa na ka o misusu baza yenda baby si ba fille ebele. Et comme era obala akomuluka fille aza vierge. Mais abosani ke ya baby sa ba fille ebele. Tiko ba fille oyo baby sa nani obala bango so virginité vraiment bando ko respecter ngo pinza. Yo bebele oyo baby sa so nani obala bango. Yo mutaliboso so comme non ngafuna bala fille aza vierge. Mais sko ba oyo baby sa wana nani obala bango. Toza batuko tozongela ki bantu. Toza na signe moi respect. Moi c'est un instrument de plaisir te. Non. Ata nyama o nyama kaka. Akindoza moi si bizuela te. Akindoza moi ka soza na période na ya ovulation to loba. De nyama okilanda. Biso sko to comme ça sexe neti biloko kolia, il faut na lia na tonda. Mais il faut na sala cure na habiter. Ok, ça bongo te. Tokoma ko luka neti biso ba mama, tokoma ko luka ochaka ba n'importe quoi kuna na nzoto na yo. Po na habiter pesa plaisir ngo so ya ndenge nini. Wana siko comme eloko mo neti plaisir ngo zo suka kana physique. Ok, muto balingani vana amour sincère. Plaisir wana fait suka kana physique, des fois que tina spirituel. Donc connexion là nous besoin en fait ça spirituel. Mais ce que yo so ezo suka ka kuna na physique, na spirituel ezo komate yango batu bazo kabwanaka. Yango bomona ba couple msoso mona mobali boga hausakana te. Ake lingani mwasi mo azane utu vilaine. Atiki ne basi ya kitoko nyonso. Lemsu yazo mona connexion spirituelle na ezambi na mwasi wana. Po biso to mona netka ki physique mute contact, ki physique mute contacter. Bato baza spirituel abi na spirituel pezo compter. Ça sert à rien ok chabilo belé na nzoto no. Papa pe ça sert à rien ok melaso babilo nini. Eza na ona tina moti. Mutu boza ande connecté. So boza connecté spirituellement. Les restes et aux amalam. Quand des ambalbalbi, cherchez dans le royaume des cieux, le reste vous sera donné par la suite. Donc, l'ukano connexion spirituelle na mwasi wana to mbali wana. Au mona que les restes wana et que les kanango bien sans que bo simba bo chaba bichacha bo baka bibaka baka bo mela mela. Au mona que les kanango bien sans problème tout. Pour tellement connecter ça à niveau spirituel pe na cerveau mutu déjà ça connecté. Pour ezana batu mususu boza tellement connecté na mutango nanu kutu asymbiote déjà au baby déjà. Bomona on entend. OK, ya batu mususu comment faut forcer, il faut bosser la suite préliminaire, so il y a 1 heure du temps, on se monter que ça sous comme sous normalité. Mais OK, ça na batu mususu kotala na ka batala ni pamba déjà connexion c'est bandi déjà. En tout cas na ebite so bino moni on de ni. En tout cas on est selon de ngana moni la makambo. Connexion so ça déjà. Il suffit peut-être qu'un regard ou bien parole moka donc yo déjà ou comme déjà ou banzo vibrer déjà. Donc il suffit qu'à biper au kaka ou banzo vibrer. OK, ça batu mususu. Ato biper 1000 fois rien kaka. Il faut que neti. Lelo to suki na noa. Nazoinga ba video milaite pour permettre na muto za na Congo. Azo pe moya oyoka. Ya na ba boza na patience toujours que malem photo que na de base na base ya makamyo so uti na nini. Nyonso eza pa peka te pona bolingo.
eza pe pona kamba bolingo mboka ya soto bito cha on a contexte ya bolingo mboka soki yo déjà ozwaka soin ya mboka na yo nde biso tomona wana bapoto omona mama moko ya mokolo azoleka na balabala soki amoni mwa papier asala mwa sachet na ye amoni mwa papier alokoti atie na sachet aolakisa bino nini alingi mboka ne tellement alingi komona mboka ne salite te kandi na uta yo lobo makambo ya soin yo moso omipesa soin nzoto oyeba pe oza soin moninga tosala yango mpe mpona mboka na biso so biso mo bakolo mboka yango toentretena yango bien tolingaka komona yango salite tomoni mwa salite olokoti omoni moto azobwaka nini na ndenge ya bien te opesi mwa conseil biso mo deja na bandako na biso ozobongisa bien mopaya oya osakana te biso basakana na kongo yango mpo bakuta yango deja biso bakolo kongo yango tosundola tobwaka na biso biloko en désordre tofungola na biso topepaka na biso batoilette so mbula ezobeta mopaya korespecte kongo yango ndeni yango na bi makambo ozwaka yango ka na cadre ya bolingo te zwango mpe na cadre ya bolingo mboka tosuka na biso lelo awa mpo toke molai te tokontinue ka masolo eza nango ebele bozwaka patience tozoke maleme tokóma kaka